Nous allons appeler le dernier de cette forte délégation. Il s'agit de Monsieur le Docteur Kamalabadi Farzam, président et fondateur de Future Trends Group des États-Unis d'Amérique. Notre divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, je retournais comme je promis à votre divinité. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nazongi ndenge na prometaki. The people of Kamba, Bato ya Nkamba, the citizens of Kamba, basitoyen ya Kamba, the denizens of New Jerusalem, bana ya Yerusalemu ya sika. I am Farzam Kamalabadi, Ngai nazali Farzam Kamalabadi. the white that is not white, Mundele o azali mundele te. the American who is not American, Américain o azali américain te. your promised one who is humble servant of Africa. Oyo balakaki servant na bino ya Afrique. I always bow down before you fully. Ngai nafuka ma toujours liboso na bino. The white that must recognize Mundele o il faut à reconnaître the glory of the black race, gloire ya loposo mwindo. the importance of the black civilization, Importance ya civilisation noire. the contributions that the black civilization has already made to the whole world, Importance ya civilisation noire na mokili mobimba. the dignity that the black has taken all over the planet. Dignité o mutu mwindo et s'épandre na mokili mobimba. It is time for the recognition of the world of your beauty. Tango ekoki mokili mobimba e reconnaître beauté na bino. I don't matter. Nga naza na importance te. It is not about us. Eza makambo na biso te. This time I have a community, Toro na ye na communauté a mobimba delegation internationale. from Washington, D.C., Mususu ye auti London, Washington. Mususu auti Londres. also from Switzerland, Mususu auti Suisse. from China, Mususu bauti Chine. and also from Dubai, Mususu bauti Dubai. from Kuwait. Mususu auti Kuwait. Soon the time has come Kamingi te tango yokoka. that the world will come to Kamba, Ke mokili mobimba ekoya na Nkamba. and Kamba will go to the world. Pe mokili mobimba ekoke na Nkamba ekoke na mokili mobimba. God decided Nzambe a the décidé unity of the world of humanity, the unity, unité ya humanité. the shuffling of the human civilization, the races are one. Ke race toza ba race ebele te toza ka race moko. The mingling of Donc civilization. faut tosangana, civilisation faut isangana. They will come to Kamba, Bango faut baya na Nkamba, but with humility. mais avec humilité. They will come to Kamba Baroya na Nkamba to help the rise of Africa. po ete batombola Afrique. They come with the right heart, Baya na motema moko, with the right mind, pe na likanisi moko, with the right attitude. pe na bizaeli ya malamu. Therefore, symbolically I bow down. Nafukama. I bow down not only in person. Nafukami te kaka en tant que mutu. Here above,
in the other kingdom, your martyrs are with you. awa na likolo na royaume mosusu bango nyonso bazali na yo baotambola na bino. Kimpavita is watching over you. Mama Kipavita azotala bino. Papa Simon Kimbango's one eye is watching you. Lisu moko ya Papa Simon Kimbango ezotala bino. One eye is in the other world. Lisu mususu eza na monde mususu. The other world is talking to you. Bango bazotala bino pe baoloba na The bino. other world is talking to me. Bango pe na monde mususu bazoloba na kati na Our biso. beloved governor, Gouverneur na biso Chief of the State, Mr. Felix, o a représenté président Papa Félix. we bow down to your nation, to your people. Tofukami liboso ya nation na bino, liboso na bino. You will serve your people. Bango bakoservir bana ya Nzambe. You will make a big change in the destiny of Africa. Bango il faut batia changement na destinée ya Afrique. Africans will help Africa. Les Africains bakosunga les Africains bakosunga Afrique. Mr. Papa Noel, you're right. Papa Noël Telema, He is a gift of God. ye azali mwana He Nzambe. is a leader in all the diaspora. Ye azali leader na diaspora ya He is Amerika. African from Malawi, Ye aza Africain auti Malawi. but he has been in America. Mais azova na kati ya mboka Amerika. He went to the rich city of San Diego, very rich, Ake na ville ya San Diego, ville moko eza na batambongo makasi. but he went to the poor areas of San Mais Diego. ake na bisika bapauvre bavandaka. He cleaned the gangs of Mexicans. Atei pe abongoli bana bashege bavoyou. He raised the poor out of poverty. Asungi bapauvre balongwa na pauvreté. He stopped the crimes. Atei bango po ete bakata bacrime. He educated young people, student people, to be spiritual, to find their destiny. A éduqué ba jeune pe atei bango bakoma ba spirituel. He is African who is helping America. Ye azali africain o azosunga ba américain. He is a leader in Africa, in America. Ye aza leader na kati ya mboka Amerika. I bow down Na s'incliner because I see po nazomona bino nyonso. young children. Ba jeune They will soon be leaders in the world. kala mingi te bakoma ba leader na kati ya mokili. I will tell you the story of my father. Na betela bino histoire ya papa nanga. He was born very poor. Abotamaki pauvre. He lost his father when he was 5 years old. Papa na ye akufaki ntango azalaki na 5 ans. He grew up in the most backward villages. Akolaki na village moko très pauvre. Where he was, in comparison to Kamba. Kamba is heaven. He was in hell. Esika ye azalaki so bokompare na Kamba eza paradis, place azalaki ezali vraiment neti mabe. He was illiterate until he was 20 years old. Azalaki illettré ebe kotanga te kokoma te ntina âge ya 20 ans. He could not write, he could not read. Ayebaki kotanga te, ayebaki pe kokoma te. Then the revelation came. Après azwaki révélation. In 1 year, he finished 6th grade. En un an, à 6 ans, il y a études. In 1 year, 9th grade. En 2 ans, à 9 ans, il y a études. So in 3 years, he became high school graduate. Donc en 3 ans, azwaki Then he Et became c'est pas two d'état, là. doctor, medical doctor. et après akomaki docteur. And he served 100 villages. Et puis abanaki pour servir 100 villages. Only doctor of 100 villages. Donc azalaki le seul docteur na 100 villages. I grew up in the mud. Nga nakolaki na potopoto. My memory, I go to my school and I cannot go to my school. 5 times I go and I fall and I go and I fall in the mud. Donc na mémoire nanga na bana okene classe, à chaque fois na okene classe na otamna na potopoto na bana okoya mingi. I was rolling in the mud. Na bana okoya mingi na kata potopoto tana okene na nzela nanga classe. And yet God took me to Boston, to America, to Harvard. Kasi Nzambe atomuninga azwinga ameminga na Boston, I was na 20 New York, years na Amérique. old. Nazalaki na 20 ans.
God told me you will learn Chinese. nzambe ayebisi nga You go okoyekola to China, chinois you lift up China. okende na chine mpe otombola chine And you go to Africa and you raise na nsima na Africa. nga na nsima nango okende na afrique epui I otombola was afrique only 20 years old. nazalaki kaka na 20 ans Our divinity, Papa Simon, was only 30 years old. sa divinité papa simon azalaki kaka na 30 ans Because God decided that you will rise. mpo nzambe nde adisidaki aponaki ye mpo ete atombwama Your children bana will na be bino leaders in the world, not Bakoma- only in Africa. bakoma baleader na kati ya mokili mobimba kaka afrique te Your children will be leaders in America, in Europe, in China, in Arab countries. Your children will be leaders in Saudi, in Kuwait, all over the world. bana bino bakoma baleader na amérique na saudi na chine na bamboka ebele ya mokili mobimba I see this already happen nga nazomona yango deja ekosalema because God gave me the promise too. mpo nzambe mpe apesaki nga promesse Aujourd'hui est la journée magnifique. lelo ezali mokolo magnifique Tous les promis, nyonso oyo ezalaki promis all the prophecies have been baprofesi fulfilled. nyonso ekokomisama You will see. It is the fourth generation. bomona ye azali 4e génération His divinity knows. sa divinité ayebi Papa Simon knew papa simon ayebaki the time will come. ke ntango eoya Now 15 people from the west, from the world are coming here. ke une cinquantaine ya bato oyo bauta bawest bakoya awa Soon, thousands and thousands and thousands will come here. kala mingi te bamilie ya bato bakoya awa na nkamba They will come here to serve. bakoya awa mpo baservir They will come here to stay. bakoya awa mpo bavanda awa Now, you don't go out to other countries because you're building here. But soon you will be leaders in other countries. sikoyo bino bokendaka na bamboka mosusu mpo bosala kuna mekaka mingi te bino nde bokokoma baleader baexemplaire liboso ya bamboka mosusu Congo today has only $70 billion. lelo congo eza kaka na 70 milliards de dollars In 10 years, Congo will have $5 trillion. d'ici 10 ans congo ekokoba na 5 millions de milliards You will build your city. bokotonga mboka na bino You will build your villages. bokotonga bavillage na bino That's not difficult. wana ezali mpasi te It's the mind and the heart. oyo eza important eza oyo eza na That makanisi you na bino mpe already motema na built. bino You already built. mais déjà botongi yango Papa Simon, as your spiritual chief, and yourself, all the leaders, all the clergy, all the priests, all the spiritual leaders of Kampa all over, you are a unique situation. papa simon kimonkarane en tant que chef spirituel na bino na bakonzi nyonso na bapaster na bino bandimi boza baleader Every day, you see women and men taking things there and walking in the mud. chaque jour bozomona bamama bapapa bazotombola biloko na mitu na bango bazotambola na kati ya potopoto Your feet are in the mud, makolo na bino eza na kati ya but potopoto your heart and your mind is in the heaven. me mitema na bino mpe makanisi na bino eza na You lola have high morality. moral na bino eza likolo You have peace. boza na kimia You have unity. boza na unité You have no killing, no fighting. boye na rate bobundaka te na kati na bino Why this is called New Jerusalem? mpo na nini awa babengango yelusalemu ya sika Because it's the life of heaven. mpo ezali bomoi ya lola The world must learn from you. mokili bafo bazwa exemple na bino You will teach the world. bino nde bokoensegne bokolakisa mokili I don't matter. ngai naza na importance te I naza am ntina te only a sign, a symbol ngai naza na kaka symbole that your goodness, your greatness ke is seen by God, is seen by other ke civilizations. They nyonso will find you. bozosala ezomonana na miso ya nzambe
They will find you. bango nde bakoluka They bino will come to you. bango nde baoya epa na bino They will come again and again and babanda again oya mbala na mbala na mbala until you have been mingled together as a civilization. Africa for the world for Africa. ti bokokoma na bomoko na civilisation afrique mpo na mokili mokili ekomi mpe mpo na afrique. When I was 20 years ago, 20 years of age, that means 43 years ago, ntango nazalaki na 20 ans donc 43 ans passés I heard, you go to China, you raise China. You go to Africa, you raise Africa. nayokaki loba nzambe elobi na kati na nga ke kende na chine tombola chine na nsima kende na afrique otombola afrique. So 2 years ago, Donc 2 ans passés I wrote a charter, a very important document. nakomaki na buku chapitre Exactly moko 2 years ago. 2 ans passés The Future Trends Africa Manifesto. na bengaki yango future trend africa manifesto. Future Trends Africa Manifesto. Future trend africa manifesto It says the collective, peaceful rise of Africa. ascendance ya afrique na kati ya kimia Collective, peaceful rise. na donc ascendance ya afrique na bomboko. The surprise rise of Africa. La surprise, l'ascendance surprise de l'Afrique. Why surprise rise? Pona nini surprise? Because it will be fast. Po eukine mbangu. It will be sudden. Po euzala Sudan. It will be all over Africa. Po euzala na Afrique mobimba. You can say Africa is not slow and not rising fast. Donc boko loba ke Afrique ezali lente mais ekomata mbangu. China was poorer than you. Ba chinois mboka Chine ezalaki pauvre koleka mbino. China was more backward than your current condition. Donc condition na bango ezalaki pire koleka bino. But China went up fast. Mais Chine etombamaki mbangu. You will do it again and again and better. Bino pe bokosala yango ndenge bango basalaki mais bokosala yango koleka bango. You are not a small group. Bino boza groupe ya moke te. You are not a small community. Boza communauté ya moke You te. are a force in the world. Bino boza force na kati ya mokili. You are a force for the good, Bino boza force mpona bolamu. for the spirituality. Oyo ezo te. Yeah, you were killed and you did not kill back. Bomaki bino mais bino boboma bango te. You sacrificed Bosalaki and basacrifice you did see no enemy. mais bokangisaki bango binemi te. You took the true Bible. The true Bible. Bino bozwaki Bible ya solo. Yeah. Many people believe, but they are not true believers. Mingi bandimaka mais baza bandimi ya solo te. They don't act according to the wish of God. Batambolaka na ndenge ya solo te. Papa Simon and 4 generations of leaders to Papa Simon Kimbangu Kiangani, they have educated you. Papa Simon na ba génération elandi bango tina Papa Simon ki bango kiangani bango nde batei bino bango nde batomboli bino. It's not easy to educate a large community of 30-40 million people. Ezali te ko une grande communauté, il y a 30 à 40 millions de personnes. But you are like magic. Mais bino bozali magique. Your land is magic. Mboka bino ezali magique. You are like a potion. You know, you cook a potion, magic potion. Donc bozali potion magique moko. You put the fire, Botie moto. you close it, Yango. you cook it and cook it and cook it. Bolambi, bolambi, bolambi. And then every drop, when it goes to other places, it changes the whole Donc situation. quand bozola bango eokoma poto ba mai nyonso ezo sauter ezokina bamboka mosusu ezo changer yango. Your memory, your experience will go to the world. Mémoire na bino pe expérience yango nte osonga. Like the shower of the stars, you know, Neti shooting stars. neti ba étoile na kati ya mokili. I see you will go to the world and you will teach the world. Nga naomona ke boke na mokili pe bote ya mokili. Maybe it doesn't look now, but you have music, you have hymns, you have songs, you have order, you have discipline. Boza na discipline, boza na ba You boza na have makambo unity. ebele oyo osunga mokili.
The country of Congo must listen to the Kimbangu order. Mboka ya Congo ifo bayoka bakimangiste. Africa will learn from the Kimbangu order. Afrique mumba ifo bayekola epa na bino bakimangiste. You are the heart, Bino nde bozali motema pulsating, oyo ezobeta and the artery, mpe ba artère na kata motema. main vein that will go Ba veine to eza all na the kata body. motema bino nde boza ba branche nango. Yeah. The new life Vie bino nde boza vie ya sika. will go to all over Africa. Afrique motema. So this Malawi gentleman, he's a leader in the diaspora. Donc papa na biso ya Malawa ye ntaza leader ya diaspora kuna na Amerique. Many thousands and millions of them will come here to learn from Kamba, from this temple. À travers ye ba million ya bana diaspora baroya awa epa papa Simon Kimbangu po bayekola. Where do you see in the world have a temple like this? Esika nini bomona mokili temple ya boye? You see in Latin America? No. Na Amérique latine eza te. You see this in China? No. Na Chine pe ezali te. Even not in India. Même na Inde eza te. India will come and learn from you. Ba indien nde baroya awa po bayekola epa na bino. Europe will come back and will bow down like me. Ba européen barozonga pe baofukama neti ngai. Po na bino. You feel my genuine heart. Bozomona motema na nga. I am nobody. Naza na nga mutu te. I am not important. Naza important te. I am a voice. Naza ka mongongo. God told me. Bino nde. Why will I do this? Why will I come here? Po nini na ye awa. Po Why nini na they osala. will come with a good attitude? Every one of them sacrificed to come here. Bango nyonso oyo na memi baye awa na bizele ya malamu basi sacrifice be baye Not mpona easy to motema come moko. here. Ezalaki facile te mpo baye awa. Madam Armin Parhami, please. Mama Emily Telema, She paid for her Mama trip, Armin, and she came from Washington D.C. ye afuti biye na ye auti Washington, more than 25 hours, asali 25 heures ya nzela, then drove here 24 hours, pe aye awa na nzela ya and mutuka, she pushed the van, pe the car, atindikaki mutuka na kati ya potopoto. many times because of love for Papa Mpo na Simon, bolingo ya Papa Simon Kimbangu Kyangani. because they listened to me. Mpo bayokaki ngai. Let's go and tell them what you are doing is the work of God. Tokende toyesa bango ke oyo tozosala ezali mosala Nzambe. If Kamba rises, Congo rises, the blacks in America are like this. They So- will become dignified. Soki Kamba etombwami, Congo etombwami, bato mingi nyonso na Afrique bakotombama mpe. He is bowing down. Ye afukami azali koservir. Why shouldn't I learn from him? Nga mpe mpona apprendre epai na ye. I bow down with you. Nga mpe nafukami na yo. Because God said, Mpo Nzambe alobi. these are the people that matter. Bino nde boza na importance. These are the people who suffered the most. Bino nde mtu bosofrir makasi. Can you imagine Papa Simon Kimbangu 30 years in prison? 30 ans ya emprisonnement ya Papa Simon Kimbangu. Acid on his back and beating every day. Na ndenge babanda kobete bafimbo baobwakile mai ya Mungu a chaque jour. Look what he created. Botala oyo ye asali acreye. Look what God created. Botala oyo Nzambe asali. To show you it is you who is glorified. Azolakisa bino ke bino nde po bozala glorifié. Believe in yourself. Bomindima. Believe in Africa. Bondima Afrique. Mr. Governor, Monsieur le gouverneur, make the central region the richest region on planet tala Earth. ete Congo central ezala l'un des plus riches na kati ya Congo. If you need help, everyone will help you. Soki oza na besoin aide, bato nyonso oyo bakosunga yo. I will humble down and I will help you. Nakomikitisa na kosunga yo. You come with me to China, I give you 10,000 So ye enterprises. na nga na kati ya Chine nakopesa yo 10,000 entreprises. To come to US, they will give you every connection they have. Soki pe na Amérique, bato oyo na mimi bakopesa yo baconnexion But nyonso. Africa must change, must rise.
Mais Afrique, il faut etombwama. The time is now. Tango ekoki. The time is not future. Tango wango uza na We futur. must think. Il faut tokanisa. We must plan. Il faut to planifier. Why this white guy comes here? Pona nini mundele o aye awa. Where he came from? Auti wapi. When? How? You know how we met His Divinity Papa Simon? Do you know the story? Est-ce que boye bindeni ngana kutaina sa divinité de Papa Simon na Okay. bief sa bit histoire. I simply wrote one document. Na komaika documentaire moko. Future Trends Africa Manifesto. Future Trend Africa Manifesto. Many people heard about it. Batu mingi bayoka kiango. The White House adopted it. La Maison Blanche Dubai government adopted it. Ba mboka ebele ya gouvernemental ba Indian leaders are coming here now. They have adopted, they invited Africa to be part of the BRICS. Ba leader ebele ba mboka ebele ba sepelaki na documentaire nanga wana bazwi yango pe baza pe na posa baya. One gentleman from Senegal, Mr. Omar, told a lady in Zimbabwe, Madame Ruth, who told to our brother and friend, Ambassador Tony, who told to Chairman Francis, and here is our brother who was giving the lecture, and Donc, yes, ebandaki na mutu moko ya Senegal abeta eli solo epa Mama Ruth. And Mama you Ruth told abeta eli Mr. solo Luhanga- epa ya Papa Dr. Jaja te o yepe azwaki contact na Dr. Laurent. and Mr. Luhango told Papa Te Simon, his Papa divinity, Lohanga de amebiso epa Papa Simon. Farzam, Omar, Ruth, Ambassador Tony, Chairman Kazam Francis, Laurent, ambassadeur Tony, had Papa speak Lohanga to him. Lohanga amebiso epa ya Papa Simon Papa Simon. said immediately, Papa Simon tamuni biso alobaki mbala moko. invite him, Bobo bengisa ye. because he is the white that is not white, the American Po that is ye not azali American, mundele waza mundele te azali américain o waza américain te. who said collective peaceful rise of Africa. Oyo akoya na l'ascension surprise de l'Afrique. And they told me that somebody, I don't know, I was already in Mozambique and in Malawi. I never heard of Timbango. I never heard of Kamba. Tana babengaki nga nazalaki na kati ya Mozambique babeta lisolo ya papa. Tika jamais toka lisolo ya Papa Simon Kimbangu. Already 35 presidents joined Future Trends. Yeah. Déjà 35. Future I Trend. did not know the name of Kamba. I did not know the name of Papa Simon. I didn't know anything. Natika koyoka kombo ya Kamba te, natika koyoka kombo ya Papa Simon te nayebaki eloko te. I was in Malawi. Nazalaki na Malawi. My US passport pages finished. Passeport nanga kutu ekomaki badash I heard- nyonso esilaki na passeport. I heard from many layers there is a Papa Simon invite you to come here. Après nayoki ke eza na papa moko komne Papa Simon invité nga na ya awa. And must be 16th of November. Et puis il faut na ya awa le 16 novembre. No change. Changement ekoki kozala te. We immediately bought our ticket. Donc il fallait tosomba billet na I had biso. no passport. Mais naza na passeport te. I applied for passport in Malawi American Embassy. Nasali demande ya passeport ya sika na kati ya mboka Malawi. Normally it takes 1 month. Normalement ezwaka un mois pour batraiter yango. The day we were leaving 16th, Normalement fallait voyager le 16. before noon my passport came. Dans le 15, le jour d'avant, passeport nanga ebimi. Only in 11 days. Ebimi après 11 And we jours. came here. Après toye awa. Because when I heard Papa Simon, Po tango nayokaki Papa Simon, I said the spiritual giants have appeared. na monaki pe nayebaki ke un géant spirituel ayeli kati nanga. God promised me, Nzambe aprometaki nga, if you go to serve Africa, so okei koservir Afrique, I will give you the treasures of Africa. na kopesa yo batrésor ya Afrique. Not the gold, not the diamond, Baor not te, the cobalt. baor te, badiamant te, The treasure of the souls of Africa. trésor ya bamilimu ya Afrique. The spiritual giants of Les, Africa. les géants spirituels de l'Afrique. And there are a lot of them here. Et puis boza ebele They awa. are in the villages. Baza na kati ya village. Next time La prochaine fois, I come next time, third prochaine time, I fois, will tana come. oya po na mbala misato,
Papa Simon, I will come. Papa Simon nakozonga I will stay here nakotikala awa longer time. mpo na ntango molai. I will walk into the mountain behind, Nakokende kovisite not in Kamba. montagne. I will see the villagers, Nakotala bavillage nyonso. and we will find the jewels of the soul. Mpe nakomona bana ya Nzambe ya solo. I tell you, my situation, see, swelling thing. I am full of pain. Situation nanga naza na problème en santé na yoka ba I have nerve pains 24 hours, 36 years. Ça fait 36 ans que naza na ba douleur ya ba nerf na nzoto na It's like mobimba. broken bullets in my chest. Donc eza nti ba miko na eza obuka na kati na. And I have my vertebrae already swollen. Pe colonne vertébrale banga eza ya robeba. I had reactive arthritis. Donc naza yeki na arthritis. It's called autoimmune disorder. Donc eza na malade moko ezo In high ezo pain, belisanga I makasi. come and I push the truck. Mais malgré pasi nanga I na will kiti come na again nzela and na tindiki again mutuka na and kati ya I potopoto. will come again and Et puis again na bana koya kaka na bana ozonga kaka. so that the whole world will come. Po ete napesa exemple mokimbe baba ya awa. You came with Mr. Luhanga. You came to Dubai Yo They na came to papa Dubai. loanga boyaki na Dubai. and you saw all our connections. Pe bomonaki ba connexion na biso nyonso. Many of your order come more, Dubai, Saudi, Kuwait, everywhere. We will organize the leaders of those countries to meet, to learn about. Toko organiser ete ba leader ya mboka oyo bakutana na bakonzi ebele ya minene. And yes, I will say openly to finish. I will say openly. Siko na koloba po na osisa. I even went to America to the highest leader of FBI, Homeland Avant Security. na ya awa nakinaki na mboka Amerika nakutana ba service secret FBI CIA And officially I introduced et this officiellement divinity, Papa Simon Kimbango Kiangani, na présenté and sa his divinité community. Papa Simon Kimbango Kiangani na misu na bango. I told them we must organize the president of America to come to Na Kamba. yesi bango il faut organiser que président Amérique il faut aya awa na Nkamba. Maybe not tomorrow, Peut-être lobité, maybe not the day after tomorrow, peut-être maybe next month, next year, maybe next year. But soon, one day, American president will come here. Mais kala mingi te président ya Amérique aroya awa na Nkamba. This is written in the prophecy Wana izali na kati ya bilaka. that the black and the white will become sister and brother races. Ke mindele na batu mindu bakoma bandeko. Eza dignité ya ba âme. I saw in the museum Namoni na kata musée cutting the head. nde babano kata mitu ya batu baokata makolo ya batu. How could a human civilization, how could a Christian Comment look si mundimi bata civilisation bakoki koya kosala baatrocité ya bongo. when the Kimbangis, when the Congo will arise, when they become like Mr. Naxi, they will go all over the world, they will become leaders of the community there, then it's not only the rise of Africa, it is the unity of the world of humanity. Tango Afrique otombana ezalaka Afrique te mais ekoma unité ya mokili mobimba. Papa Simon and his order Papa Simon Kimbango na batu will nyonso not only help the rise of Africa, ezalaka ka Afrique botombwami ya Afrique te. will not only help to bring peace in Congo with Rwanda, ezala important tomema kimia na Congo surtout na côté ya est. you must bring peace to the world. Kimia ife kota na mokili mobimba. Your story, your experience, your learning must teach the world to create unity. Histoire na bino, expérience na bino yango nde il faut enseigner mokili mobimba nde nini azongisa kimia. Do you have any doubt? Est-ce que boza na badoute? Do you have any doubt that you have a glorious mission? Est-ce que boza na doute na kati na bino ke boko osala ngo te? You have any doubt? Boza na badoute? Good. Do you believe Est-ce que boza kondima?
Thank you. Merci. Thank you all. Okay. I am not. Did you see the angelic white who bowed down in front of Papa Simon, Est-ce que bomoni maman Angélé o afukami liboso ya Papa Simon who sang the voice of heaven? o ayembi na mongongo ya Do you think paradis? Kampa Vita is not happy? Est-ce que bozomona maman Kipavita? Don't you think Papa Simon's eyes is watching, Est-ce que not bozomona smiling? Est-ce que bomona te ke maman Kipavita za na esengo te bomona te ke liso ya Papa Remember Simon ki last time mazotala I came. Last time I came tant on a yaki dernière fois here. awa I first called on the rain. Rain, Na- rain, 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 na rain. na invokaki na sengaki mbula ekita Very loud. eyaki makasi And then I called down on the rain, après come nasali down. basine mpo eti mbula wana ekita And look now. après siko botala Remember the rainbow a day after in the airport? dernière fois tant toyaki bilebe emonanaki tant tokendaki na aéroport tomonaki Simon, sanza I moi bow na down arc-en-ciel lelo susu ebimaki nafukami liboso na yo Because you raised the black race to become servants of the world of humanity. mpo loposo mwindu ezali loposo mo exemplaire donc biso nde tokoma baservant na bino na mokili In my culture, we don't bow down na culture na nga tofukamaka te because he is raising the candles, bright candles of the world of humanity. mpo bino nde bopelisi bougie oyo kopelisa mwinda na humanité In my sacred literature, na kati ya littérature na nga secrète there is a person called Abdul Baha. eza na motu moko kombo ne abdulaha His Holiness Abdul Baha, babengisa divinité abdulaha he said the black race alobaki na race noire are the pupil of the eye of the world. bato mwindu bazalaki baza mwindu oyo eza na The kati black ya shining liso part through which the light goes through. donc biso motu mwindu nde azali mwinda ya liso mpona You will take the light of the world to the other civilization. donc bino nde motu bomema mwinda na mokili mobimba na civilisation Without the pupil of the eye, we cannot see. sans lidusu ya liso moyen bombona eza te The world is in darkness. mokili eza na kati ya molili The world, the civilized world, the developed world, Russia, monde civilisé monde développé la Israel, Russe la Arab, Israël Ukraine, America, America. the civilized world is killing each other. monde civilisé bazali koboma na bango na bango They are in the dark ages. bango nde baza na kati ya molili You are the pupil of the eye. bino bozali liso oyo ezomema mwinda They are in darkness. bango baza na kati ya molili They are blinded. bango baza aveugle You must give them the light. bino nde mutu fo opesa bango mwinda We are not against anyone. biso toza contre mutu te We love America. tolingi We baamerika love France. tolingi We france love Belgium. tolingi We belgique love every white civilization. toza na bolingo mpona basivilisation blanche nyonso If they learn to be also spiritual. soki bango mpe baapprendre bakoma baspirituel neti bino If they also believe in the unity. soki bango mpe bandimi na unité na bomoko My fellow Kimbangis, bandeko na nga bakimangiste the world needs you. mokili eza na besoin na bino I brought my son, namemi Sarir. mwana nga oyo nabota sarir He is only 21 years old. aza na ye ka na 21 ans He's studying in Belgium. azotanga na belgique He is at the University of Leuven. aza na université ya louvre na belgique First time to Africa. yemba liboso anyata afrique First time to Kamba. liboso anyata nkamba And you know what is one of his studies? est ce que boyebi oyo azotanga The history of African civilization. azotanga histoire ya civilisation africaine Now he knows the true story. sikoyo aye awa ayoki siko vérité ya solo He will write his thesis akokoma thèse na ye on Congo and Kamba and the Kimbangi thèse na ye ekozala histoire ya nkamba ya papa simon and the peace. mpe bino I have my family from Germany, 5 Germans. naza na famille na nga oyo bauti allemagne I tell you the truth.
na biso bino vérité Nobody is more white than the German white. eza barace te oyo baleki kimundele neti baallemand German white and Russian whites are the true white. barusse na baallemand bango nde baza bato bamindele ya solo Yet their heart loves Congo. me mitema na bango baza na bolingo makasi mpo na congo Not the current condition, many difficult conditions. donc na badifficulté nyonso na mpasi nyonso bango baza na bolingo nango Because their soul knows the goodness of all of you. mpo na kati na bango bayebi bolingo na bino They come to discover family members. baye kodécouvrir bamembre ya famille Yeah, our honorable majestic king from Congo. honorable roi You know, Sa God put us Majesté. together also. We are in touch many times. toza déjà en contact There is a reason for all of us to be il y here. a une raison pour biso nyonso tozala awa Please, I don't know what is coming next. nga nayebi te oyo ekoya liboso I only know the world is discovering Kamba, New nga Jerusalem. nayebi kaka ke mokili mobimba bakomi kodécouvrir nkamba nouvelle jérusalem And you do a good job with your media. mpe tozosala mosala malamu na bamedia I only know of Papa Simon Kimbango in November. November, December, January, February, March, April. Less than 5 months, we come back. nga naye koyeba papa simon kibongo kaka na novembre sikoyo tokomi na avril You saw my videos bomoni bavideo na nga in 100 conferences. dans plus de 100 conférences oyo nasali depuis I always describe in detail natangaka toujours nkombo ya papa simon kibongo na what baconférence I nyonso saw in nasalaka Kamba. mpe nalobaka oyo nyonso namonaki na nkamba I never thought in the heart of Zaire, in the villages, there is a temple natika coming down from heaven kanisa mpe at kondima New Jerusalem. ke na cœur ya zaire na congo nakokutana na temple ya boye Do you know what gift you have? The gift that you have. est ce que boyebi don oyo bino boza nango You know and you don't know. boyebi mpe boyebi te Now you will truly know. sikoyo boyeba Because po ete I I and them we bow down. ngai na bango tofukami liboso na bino tokobandela yango mbala na mbala So that you know po ete boyeba your value is the highest in the eye of God. po valeur na bino eleki nyonso na miso ya nzambe And now your value will be shown to the world. Thank sikoyo you. valeur na bino eomonana na mokili mobimba Thanks God Merci, to give me Nzambe. the power po opesi nga to be makasi of service. po ete naservir yo The purity of motive is atomic power, atomic bomb. donc motive ezali bombe atomique Each one of you have it. bino nyonso boza na bombe atomique na kati na bino Please together rise Africa, rise Congo. tosangana tozala bomoko po ete totombola afrique Please together work with the government to make the roads, to make the tosangana tozala hospitals, bomoko totravaille na gouvernement mpona kotongoka banzela so that we will bring the right people to come and invest here, po ete so that tomema you will develop your finance faster and you build the whole area. So each time I come, new things are going to happen po here. ete bato ebele baya na kati ya kamba bainvestisseur ebele mpo baya kosunga totombola kamba totombola congo When I went to China first, ntango nakenda ye chine mpona baliboso no highway, zero highway, no highway. donc bazalaki ata na banzela ata moko te From one city to another, it took me, 8 hours, bum, worse than here, 8 hours. Now it's 45 minutes. ntango bana baotambola d'une ville donc village moko ti village mosusu ville à l'autre e bana ozwa ye 8 heures sikoyo na nde babongisi banzela ekomi kaka 45 minutes na makolo When my German and my other friends walking in the mud, pushing the car, I said, enjoy it, remember it, because 5 years, 10 years, you will not see this. ntango bato nayaki na bango to bana kokita na mituka mpo totambola na kati ya
potopoto totinika mutuka na ese bango bosepela po dans 5 ans bokuta mosusu bote nzela ekochanger. Now in China, we don't see this. Sikoyo one na Chine bomona so banzela But those days potopoto that te. I saw, that were the most fun and pure. Why? Because it is a civilization that helps themselves. Mais na Chine kala ezalaki bongo misiko échanger. Sorry, my Eza brother. signe que You eza can wait. civilisation. Thank you, thank you. ezo avancer. I cannot talk longer, Moyen otherwise. naloba ndenge eza te po ndeko na zanga azosouffrir. Sorry, I have talked long. Bolimbisanga mpo nalobi mingi. Thank you very much for your patience. Natondi bino matondi. Thank you very much, my delegation, my Merci family. na délégation na ngai ndane boaccompagne nga. Please look at them Botala bango. and show them how much you love them. Bolakisa bango nde bolingi Turn bango. around. Sarir also. Thank you. Merci. May God bless all of you, and may I learn better how to do a good job for you. Teke te nzambe apomela bino apesanga mpe mayele ya oyeba koservir bino. Allô. Tika totonda l'ensemble ba message tozui na kombo mibale kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana Molimo Centre. Avant de passer à la dernière intervention, celle de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, nous avons une salutation à formuler à l'endroit de conseiller Tezo Kianti, conseiller à la présidence de la République. Il est en même temps secrétaire général adjoint de l'UDPS. Il est venu pour représenter le secrétaire général de l'UDPS. Monsieur le conseiller, nous vous demandons de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique. Fatih.